ngana yiba sile lo côté nazana nyongwa sila te en tout cas vraiment bande ko ngai hein na respect on appelle ça rabino mutu mutaza na ndenge na ye pardon déjà bate belé bando sepela de atindi na zala dia na sila na ndenge pe nzembo na bande ko betama bato ba jaloux bazala ki trop bakota ki trop batali niveau nzembo wana programme ya CD fote nzembo wana kanga makasi mais ça va succès ouais absolument bien si na ba boîte ya mikili partout na ba tout nzembo nai natali vidéo batindelinga pona mama via bato batindelinga batamikili nga jour wango na oleka po basila awa sila ndo tourner na kati nga na yeba na ngati basinalenga bienvenue ser no za na kati o tourner na kota pe sila kuta na tourner à kati tournage abimi bato ba komba continuer na bangoti batise mso ba continuer ya abimi no libanda to solina bienvenue uchanga mamsa na oleka besingo za na kati na kota na pio mbote ah ya via ngana tiki saki na ngali kolo zwa $50 pesa bienvenue en faute de transport via $50 pesa nga neti na regretter na émission ma vie wana fort yo ki no be nga ngana ndeni ma vie na senga ote na senga kayote mutu ni nango o lobanga na senga yi entourage nini ya sila o lobanga na senga yi apa ka ton ngana bala nde sila abisanga te bienvenue qui n'est pas kulutu yana bango za na changa après ça au moins quelque chose mo wana ton ngana sala ton mariage na ngai ya on a bakselango ya on a baksango na moi qui bambong na baksango na bambonga masanga c'est tout até en tout cas vraiment bande ko na ngai hein na respect on appelle ça rabino mutu mutaza na ndenge na pardon comprendre na ndenga mabete na fingi binoté na za na problème na binoté na ko procher muta théâtre mo li sous-souté na ko procher muta théâtre mo li sous-souté Jean Martini cosmétique andimi asala na perte andimi na ye que biso ba bonné na ye ba femme caviar pour poso na biso époque hâtez-vous vite stock aussi là Martini cosmétique a sali promotion il y a ba produit nyonso na 50% ba savon ba sérum ba lait ba gommage nyonso tout obiso to yebi o ebongisa ka biso le poso a réduit ba prix nyonso tout na 50% boya na lombangu batu baza ko wela yom to lali yom to vandi okoya ko rater olali pongi la muka Martini cosmétique azali ko komisa biso ngebu soko pakoli mafuta Martini cosmétique le poso comme ngebu misu ne comme ngebu nzoto ne comme ngebu moi papa qui n'est nulle part ailleurs exact restez scotché na Martini cosmétique boya mbangwe promotion na ba produit nyonso na 50% Martini cosmétique à Bukimbongo poyo nangai na Martini cosmétique toko mangiebungebu. Lundi 10 décembre, bienvenue à tout le monde. Bonjour Mabino tout, bonjour Libako Kolanda, Tonton Irano, les Tontons les Abakouk et bienvenue encore une fois dans l'émission Mabino Masolo et SB, nouveau numéro et je peux souhaiter Bino un bon début de la semaine. Merci Nabino Lissou sur Nenge Borolanda Biso na Boke Bignon sur Nenge Boza concentré na Baitano Nabino na poste téléviseur Nabino Kolanda émission Oyo. Toyaka mingi kosolola makambo etali SB et surtout beaucoup plus na mwana mboka oyo tobengi na kombo ya Sila Bisalu. En tout cas boza ebele, je profite de saluer tous les abakouk des pères et des mères bato tout baza na souci ya théâtre bima na ghetto bato tout baza na besoin et to valoriser pe mboka na biso à travers le cinéma. Et merci encore une fois na implication na bino ndenge vraiment bozo somba babillet ndenge bosali sold out. En tout cas il y a pas à dire du jamais vu na ba mingi toyebi ba produisa ba spectacle ba produisa ba concert tout consort bazo kamwa lisolo ya Sila Bisalu et mingi pe bazali kondima te bazali kotia tembe bazali komona bango bato maboke ndenge toyebaka mais lelo Sila Bisalu a démontré dans mokili mobimba ke aza capable de tout. En tout cas encore une fois félicitations et bravo à Christine Bisalu Goto bengaka mingi Mams la maman des Abakouk. Merci beaucoup plus à maman Zozona Inde, maman Elimbizi Hymne National, maman Afi Mayemba, maman Yvette Pemba, sans oublier maman Claudine Inès aux États-Unis, maman Lissi Abakouk. Merci na mingi na ba conseil, bozaka na toujours elongo na maman Mireille, maman Chantal, tobo sana raté.
ma maman chérie, maman Justine Kitoko na États-Unis, tout ça, toyaka pambate pour nous remercier bino ezaka natina parce que bozaka wana toujours pembe na biso. Mokolo lelo tutu irano aye lisusu, aye na ba émission na ye ndenge to mesana et puis to ko bimape mo libanda bo remarquer na ozana même teni pour nous sala pe élément mususu na bande ko mususu otozana ba komba ya tozana ba rendez-vous tel que pasteur Dozinique tel que Nana Amelia, il y a beaucoup de gens au Babengaki, Bazali n'a besoin vraiment de faire l'analyse, na etali promotion, il y a spectacle et Belemi le 23 mai 2026. Le spectacle dans la salle de Gynaps, ezali spectacle moko oyo et belé bazali ko s'attendre na moté si la no saki on brisque. Le mingi mingi ceux qui les camboyali et belé bayaka la matalana prédire déjà, préannoncer pour nous ressortir la matalana, mais si là, à s'y prendre les bateaux nyoso, et les solos d'Ozobeta et Sali, les solos à 2026, allez-y comprendre que 2026, c'est encore 5 mois au Togo Koloba, 5 à 6 mois au événement Zali, kasi, do tala quand même considération à bandeko nyoso, au bani pesi na mozindo, na Kolobake. Merci Sila, merci, c'est ça le Congo, c'est le Congo qui gagne. Congo, ils ont encore un peu de critique. Tobeta ka lisolo banzela te bukani, tobeta lisolo bakufite, tobeta pe lisolo ba valeur. Et là, au moment pe boye bimisi biso libanda et sali honneur, tolobeli yango pe na ndenge ya bien, c'est pour cela. Nazo senga, nazo sala appel na ndeko nyonso tout, oyo akozwa libako kolanda émission oyo. Alongola motema mabe azala ne na motema ya kimia ya kosepela ezali likambo mboka na biso wa azali wana ezali kaka congolaise aza mwana ya mboka na yo makila na yo sepela na etango ndeko azo valoriser biso et ko changer na eloko te ko tia motema mabe na ba divergence to mona rango même na football toza na Léopard tozali na Vita Club tozali na Lipopo Mazembe. Maintenant, comme on likambo ya Léopard, ils ont dit comme équipe nationale, moto na moto, ils ont dit comme fanatique, avec un âme pour défendre les couleurs Yamboka. Yango toko loba ete likambo ya sila, ils ont dit likambo kaka baba kukute, likambo ya sila, ils ont dit likambo ya SBT, ils ont dit likambo oyo Yamboka. Salle de gymnase, ils ont dit mboka na bisote. Maribel, ils ont dit France, ils ont dit mboka ya bapaya. Ce qui est qui Samasoni et aux alapas que vous avez la volonté. Et félicitations et coup de chapeau à tous les abakouk qui s'impliquent qui dans les solos autobengi carré or. Carré or, binomoro boyebi, ils allaient parmi l'option, ils allaient parmi ma classe. Oh, ils ont sengama, nako somba isika, ko somba isika ni ko lo balopango te, isika o ko s'attendre, o se détendre, ou soit vous allez très à l'aise. Et binono soboyebi na vie, il y a des classes moyennes, il y a des classes haut et bas et bateau ba sepela ko za na carré or ne to moni penza ba koti mo bondo tandis que zali option o ba tuto donc ko kanisa ki ko za très difficile à remplir mais to kamo li solongo na moins de 30 minutes carré nord carré à nord na robe no carré à nord parce que to valorisant to pesa ngo kilo to pesa ngo kitoko to pesa ngo feeling ya koloba carré à nord. Oyo aussi la tila biso na moins de 30 minutes et beti sold out et puis ba place ici. Na ningi na meka pour préciser moké parce que moi yiki ezo kota moké bato ebele bazo s'agiter. Bato ba mona li kambo li seki ya li solo ya gymnase. Gymnase ezali salle moko oyo et data de longtemps. Oyo ba spectacle salle maka, ce n'est pas si là. Oui, c'est vrai. Si la temuto a bandi salle de gymnase. Salle de gymnase, si la temuto a bandi, mais si la nemuto a rendre positif et a rendre les sous dans plaire to koloba par rapport à la publicité, par rapport à l'actualité, par rapport à l'isolo, to robo était bandeko bele baleka qui déjà kuna. Mais l'isolo ils ont bêta ma chico dans salle de gymnase. Salle de gymnase, bango moko ba français, balobi, si je savais na si la bisalo, il fallait au moins te passer des jours. Et tout ça discuter. Je suis pas dans le comité, je suis pas dans l'organisation, mais si Dieu levé, peut-être na bandeko ba yoko senga ezala successive, ezala 2 jours mobimba
mpona kosepelisa bayimboka parce que ebele bakotika libanda nani okolinga azala na carré or te nani oyo akolinga azala na 4 te parce que 4 oyo tokoloba mu français so tobi nango toloba na anglais quête tomoni eza mpe déjà épuisé eza déjà na sold out sikoyo toloba banani bakokota banani nde bakotikala banani bakokota nani banani bakotikala 120 euros c'est pas donné à tout le monde eza mes affaires te eza pe des choses te eza mosolo oyo moto moko boye asorganisaki peut-être asomba eloko asala likambo songolo pakala kasi alobi mpona honneur ya mboka mpona mosala ya esila ekende liboso ndenge nasepelaka na ndeko mwasi oyo je préfère nazala na place moko honoré et puis bavantage bino moko boyoki ndenge mamsa atalisaki biso na koloba ete na carré nord carré anor ezali na bavantage ebele baye oyo bakozwa chance peut-être kosala quelques photos quelques vidéos quelque chose et si peut-être il y aura à boire aussi ça sera très 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 bien parce que wana ezali ba politique maison autour pour dévoiler autour zone autorisation peut-être ya koloba yango te parce que quand nous passons à la télé comme ça bato ebele bazozwa biso na image ya sila bisalo il faut savoir makambo nini ozoloba oyo ndeko moko apesako confiance ntango azomona ozocommuniquer azala sûr na makambo okoloba et je voulais aussi marteler na lisolo oyo ebetami lisolo batitre lisolo batitre boko eskize nga mwa moke bandeko ebele bazobeta mabaku na koloba batitre na bino bozotya pourquoi bozotya batitre ya boye na monde ya YouTube eza monde ya business bandeko mabe ezalaka contenu ntongo ozotala ngo na intégralité ozomona babétise ozomona bamal placé oyo ezali te na titre oyo omoni on peut mettre des titres moko phare pour attirer les gens mais il faut beaucoup plus s'attendre na oyo eza comme contenu oyo eza na kati ya intérieur ya vidéo yango mingi mi tosenga na bandeko ke eza kaka te oyo finga oyo oloba mabe moninga tandis que azosala business mais moi moke ata kovisionner ata kobwaka ata kudei oyeba nini ya mabe oyo tolobi na kati on peut mettre des titres si il y a aussi des titres oyo elezaka il y a aussi des titres oyo eza très méchant oyo ekoki kobebisa mais na mutuya ezali ya kokota na contenu kotala video ndeko namoni ebele bakomini ngai pourquoi kokosa bato tomoni surprise yo komi papa Masumu est-ce que papa Bodo akozala est-ce que Jérémy Chabani akozala qu'est-ce qui manque que Jérémy Chabani azanga na spectacle par exemple Mams d'ailleurs il est déjà notre tonton il est notre tonton pourquoi pas kokozanga tout le monde qui Jérémy Chabani a se déplacé plus vite possible pour nous à l'anniversaire même si c'est le 5e anniversaire et qu'est-ce qui manque que tous à la surprise il y a jour où on a tout le monde est présent à Jérémy Chabani qu'est-ce qui manque tout le monde a peu présence à papa Masumu de prendre ou azali icône ou azali exemple ou azali papa oyo aza modèle qu'est-ce qui manque tous à la papa lokola rock bodo oyo to pesa ki ba fleur rebelle na contribution makasi ou asali na ngambo ya mama Sila Bisalo. Ce sont des titres où ils ont pour attirer et puis il y a pas de méchanceté dans quatre titres de Tchaki. C'est pour cela que moi mukena na impengé les solo et titre je suis pas là pour léser les gens je suis pas là pour choquer les gens, j'ai pas aussi choqué par mes mots, par mes paroles, dans le sens il y a polémique, dans le sens il y a divergence. Mais pour le retour, on a une méchanceté d'être droit au but, d'autres très clair, il y a un film à tout comme ça. Ils ont l'habitude d'en gâter. On a besoin de penser à na bango. On a mis place ensemble à moi basala. Catégorie on a bali to ebani. Boyebi muto ako ko de tout toi tangi combo pa lobi sexe toi lobi des faux pe moto malamoko beaucoup excuser. Donc voilà. En tout cas, tous à la concentrer dans autre bengi spectacle, il y a salle de gymnaste où ezali Bongo le 23 mai 2026, tout ça là, Kalaté 2025, ils ont aussi là, tout ça déjà dans le mois d'octobre, mois de novembre plutôt, déjà tout ça les 10, et jour J pour le Bango Bongo. Sinon, Ngaï, n'a pas jour J parce que Nicolas Zoko Kende, m'a fait qu'il n'est pas rapide. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que nous avons aussi un autre spectacle, il y a un déconabus sur Jérémy Chabani au Ezabongo le 20 décembre 2025 oyo akozala bongo na showbiz na sali pe demande pe appel na babakuku tout na ba
ma fanatique il y a cinéma, bateau balingara se détendre dans le théâtre aussi, parce qu'il y a une grande différence entre les théâtres et les cinémas. Donc, en théâtre, en grosso modo, mais ce sont des mots vulgaires. En fait, dire, ce sont des théâtres où c'est passé dans la salle. Et n'est pas même si vous voulez qui même ça éclaircir les solons très très bien pour nous remarquer autolanaka et ça télé dramatique. Et cette fois-ci, à recréer une troisième chaîne autour de na combo ya SB Cinéma. Na point wana, nous aurons une émission où vous allez spécialiser pour nous remettre à l'isolo, il y a SB Cinéma parce que quand on dit SB Cinéma, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une mince affaire. Toi, bah, ma solo est cinéma, c'est très difficile, c'est très compliqué et ça coûte beaucoup. Vous avez vitesse, n'est-ce pas, sur Internet, déjà, na YouTube, na biso, et il coûtera déjà, et puis ça va tout passer. Peut-être que les gens vont consommer, la réalité, c'est pas ça raté. Mais je dirais à quelqu'un, c'est très difficile. Bon, mon amant, c'est partager un morceau. Azan cheval na SB Cinéma, azan na les abakouk. Bon, tant on compte sur na SB Cinéma proprement dit. Et vous allez nini. Et puis, boyebi, du soleil cinéma, surtout on a des exemples, na bakatcher même américain, et puis ça va on va amener mon sous batika na on bakatchuana. Alors ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, tourna ka film moko boye. To bungi na marché à catch. Alors, tant même ça lobby et le ndingwana, c'est bien bon, mais tu as des paramètres, tu as des missions, tu as analyser, et s'il faut donner des conseils, ici il faut parler, nous allons participer, nous allons contribuer, nous allons partager, nous allons étudier, ou soit même ça bombe les bisous, la surprise est belle, parce que ça maman il y a une surprise, peut-être que ça déjà na film moko caché, ou ils ont déjà na tournage, ou ils ont déjà un préparatif, tu as évité. Mais du côté cinéma, ce n'est pas une mince affaire. Bon, ce n'est pas une mince affaire. Bon, au total, il y a un cinéma, oui. Mais les conditions de tournage, il y a télédramatique au total. Et ça, n'est pas un cinéma, et ça, n'est pas un cinéma. Si on a profondeur au cinéma, on a même un making of cinéma, il y a des studios, il y a beaucoup de choses. Dans le but, on a vraiment, Bisso émission Mobimba. Voilà, merci beaucoup à tous les abakouk, merci beaucoup à tout le monde. Nalini natila bino vidéo moko o nayeli bino moko lelo otoko partager to me ko analyser ensemble et ezali vidéo ya ndeko bienvenue succès bon ni tuna pourquoi toto yono makambo c'est les gars ngozongisa na kozongisa yango te mais nalingi to pesa leso na ndeko moko zo na ngaya. To pesa leso na ndeko moko azolanda ngai nalobaka émission na ngai eyaka mpona koédifie mpe koédike eyaka mpona kaka kodivertir bato te mais eyaka pour édifier et édike quelque parce que makambo ebele elobamaka na réseaux sociaux elobamaka nango lokwa mopepe kei kasi lobi toyebaka baretombe te tolanda vidéo comme ça tose retrouve ngai na bino toyeba nini oyo tokoki koloba par rapport ya maloba ya ndeko bienvenue succès à suivre. Mutuni nanga koloba obefe na benga beyanga sengaka alobango pona muta kosenga te na yebi le onde monde na seko mo otambola biso ba congolais moma mutu maso senga o regisser muta osala bo yango nazala na mulimo osenga senga batuti nani le ko expliquer te nazala ngale le ko expliquer te mo na vie ni balobaka mokonzi mboka yoka litoyi moko te lelo bato oyo tozosala na bango baokende na remaka parmi bato badiabolisaka bato batiaka kisomi mpo balider bakendaka batikaka balider wana mais yo deja na moto na bosei nini bokabwani comprendre na mokili oyo moto akotika libanga mongo aza te ezali menoir bo ezali na kati ya makambo wana deja bato ebele bandosepela deya tindi nazala deya na sila na ndenge mpe nzembo wana bandeki kobetama bato bajalou bazalaki trop bakotaki trop batali niveau nzembo wana po agrama yasi des fois te nzembo wana ekanga makasi tina babwati ya mikili partout na batout nzembo wana obeta siko batali mwasi ona dio nde baoke pa biso bakongolais tolingaka tomona bato mibale bakangami te fo baya na bakisomisomi bato bakabwana neti na regete na émission ma vie wana fort yo kino obeyanga ingra na nde nini
ma vie na senga ote na senga kayote mutu ni nango o lobanga na senga yi entourage nini ya sila o lobanga na senga yi apaka ton ngana bala ndi sila abisanga te bienvenue kile pa kulutu yana bango za na changa apesa au moins quelque chose mo wana ton ngana sala ton mariage na ngai ya ona bakselango ya ona baksango na moi quelque bambong na baksango na bambonga masanga c'est tout obenga nga bobe nga ingra ngana koloba sila kabarate na nini sila kabarate na nini nga pe naza ba jara ba musicien te ba déranger bato ba matolo pamba pamba ba bisenga senga nga naza jara wana te nga na jara wana te nga ba ko tuna sila na senga e combien de fois sila nga naza un problème te na sala voice na kindokio o nga na lobi sila kabarate koto nini elingi komela bango lokwa ndike elingi komela bango lokwa hymne national moko boy bienvenue za ingra bon sali réputation même telo wango yo to ebité donc o comprendre te tima mo komi eza na momi mo boto sola na mikili momo to sola na mikili 4 bakuku mo bamona bamoni video na nga pa momi wana yango sola na relation ni bwana ngona bienvenue na sa ingra siko nazo comprendre te boko bengela nga ingra na nini nazwa biloko asila te naza na niongo asila te nayiba sila eloko te nga naza na nga muta théâtre te nga za muta maboke te na sala théâtre te na vina te grand mayas ko sekara te one na ko mona ngomi koma mabe e komo ya na banenge mo ya mabe nga na sala théâtre te bandeko na ngai na nenga mabe te za na nenga licholi te nga na sala théâtre te nga na za musicien na yemelaka sila nzembo na proposer sila sepeli na nzembo apesi nga muke na nga c'est tout nga na yiba sila eloko te naza na niongo sila te en tout cas vraiment bandeko na ngai na respect on appelle ça rabino mutu mutaza na ndenge na pardon. Voilà, merci beaucoup à salle de fête lycée protection ezali bongo na veni Fox direction Éthiopie balobi salle de fête moko ya bien zawana et puis restaurant tout consort on dit pour se détendre oh là là aux repos contactez tonton Irano contactez biso ba numéro affiché plus 243 97 66 475 plus 243 97 66 22 475 ou tonton Irano ou contribuer ou soit tout réserver si quand on a malam ou se détendre na bandeko mingi ba kana ba vacances la bonne année ngoyo nazo yaki nazo fêter na Kinshasa na olala wapi est-ce bazana groupe électrogène à Malonga est-ce que mituna na obi ya nango ezali na salle de fête ou soit un flat hotel tout le bango bien flat hotel et lycée qui protection sur l'avenue Fox direction Éthiopie un point wana au mona salle Mokozawana salle de fête et puis flat hotel il y a Ndekonabiso lycée qui protection. Merci Nabino Bolandi bienvenue succès hein Bolimbise na nyalo ba bienvenue to keba na papa na biso Caleb ba pote belé na bana sinar ki mobimba bienvenue succès ngai selon nga nazo mona ndeza ba façon ya koluka kutubela selon nga ça c'est une analyse nga ça dépend de na réflexion nga nazo mona c'est comme si ndeko azo koluka komi tubela na o nyoso elobama na o nyoso alobaki. Mais alobi aye ko répondre maman via maman via alobaki n'importe quoi ezaki na jour moko azali koleka pembe na ba mama sila akoteli mama sila apesa sere na embote sila moni bongo abi mama via saki na ngeza likolo so oza na quelque chose opesa ye ndeko bienvenue s'il faut donner comme conseil naloba pourquoi on koyaka toujours na des missions comme ça sortie médiatique. Ça fournit à quoi, ça donne quoi comme intérêt. Aujourd'hui, ma personne raison pour na osa na mondeti nini. O eleki c'est leki. Mais nous comprendre à chaque fois et comme le rôle habitude soit comme journaliste, comme chroniqueur, comme analyste pour osala bien. Je suis un musicien, je musique, YouTube, maîtrise mais pourquoi?
soki likambo ya koloba ezali zala clair loba ke nazoyoka mpasi na motema ndenge mama sila azose produire na salle de gymnaste nga naza te par exemple esala yo un grand garçon ekosala un bon tonton bato bakokomprendre ke aza direct et puis na lopoto balobaka na eloko na adage moko le pardon c'est une force qui libère okoki mpe koya koseskize na oyo elekaki parce que beskize na yo selon ndenge tocomprenant ezalaki mpona peut-être osala bato moko boye plaisir mais ezalaki au fond du cœur te nous sommes pas ici po tozonga na masolo na yo mais ça m'a beaucoup choqué nakoya kolobaki te mama vie akosaki d'ailleurs apesi nga kaka $50 apamba $50 donc ozo minimiser ko apesi nga kaka $50 nazwaki yango $50 bon apesi nga yango wana et puis s'il faut parler na bolamu mama sila asalelaki nga ezaka juste mokolo libala na nga acontribuaki na mwa mbongo masanga donc papa na ngai na vie il faut pas kozalaka boye ndeko na vie kozalaka boye te moto apesi okopa mai ate ekokaki te ate ezalaki na niveau oyo olingaki te essentiel apesaki oyo na bonne foi otiaki mama vie atosila munduki te mpo bakabela $50 yango soi-disant parce que na émission oyo elekaki ya mama vie alobaki lisolo ya $50 te atangaki monta te alobaki je lui ai donné l'argent oyo ezalaki mpe mbongo moto okoki mpo kobika nango pourquoi koyo komibimisa na posa kaka yo moko boye et puis c'est la bassesse c'est la bassesse c'est la bassesse on peut s'expliquer pourquoi tant peut-être babengaka ona bémission na bato parce que oza moto oza musicien tolobi teke babengaka osute na bémission mais pourquoi toujours bakoya kobeta lisolo ya makambo eseleki ozodiembela na succès esila ukoma moto oyo akangaki okatisa akendaki kala mais yo ozotikala na kombo na ye na kolela ai pourquoi okoki kose justifie jusqu'à quand mpo tondimaka oza innocent yango kasi bon bienvenu succès oza innocent sikoyo nayebi te ozwi bapete basombeli oyo lopango oganie vie ou okoti lola mpo oza innocent tondimi kasi oh mais ça pasi bakongolais tozovivre na baignorance tozovivre na baillusion tu crois vraiment ke ndenge yo olobi boye ekosala ndeti sila ndeti nini ke tobengi so na spectacle ya salle de gymnaste ke ozala mpo toyemba sila yo nde fo oyemba yango okoma non je te dis non makambo oyo eza page osi tosotaki tokozongelaka yango lisusu te oza leseli musicien te ayemba na se ya mboka oyo epuis nalobaka eloko moko na émission ya liboso nasalaka relation oyo ozoluka odétruire na sila to soki badétruire de relation na yo na sila yebango oke kozala de même na feregola parce que feregola ozobeta lisolo nayebi te soki ozalaki aveugle tomonaka te bazalaka na babonne relation na sila bisala il est aussi possible de faire regola consulter sila tuna barelation nini bozalaka nango na bienvenu succès to makambo yango ezalaki ndeni sila expliquer détail donc ozosala makambo lokwa nde balobaka donc mutu moko osamba donc nayebi te nazangi balangage ya koloba nazangi bamona koloba c'est déplorable je suis désolé mon frère eza pasi mais tokangi eloko moko pour comprendre que les paroles s'envolent, les écrits restent, les vidéos restent. Au lobby, okoyembelaka lisusu comédien mon côté. Toyoki yo. Nakozalaka pe lisusu pembeni ya comédien mon côté. Parce que batuni yo question, tozomona ona exil, c'est que ozongi ba relation exil ndezo sala ke o détruire ya sila. Au lobby ote eza pona bongo te, akutu ndenge za pe boye na koyembelaka comédien mon côté. Après le boye lobby, on va nous se justifier na yembi pour na boye mais non. Tu te limites toi-même pour rien. Oza na carrière na yo, o nzamba pesa yo, ozomi pesa mais oza ki ndokito nini nzambe. En tout cas, ça n'a pas c'est plus na regretter dans mon makasi. On n'est pas là, nous sommes là pour parler beaucoup plus de l'événement du 23 mai 2026, spectacle paiement qu'on a ça des gymnastes. Oyo, batu mokili mo maison c'est là. Oyo mokili lobby, si la journée m'aurait aussi mbaté, doubler ma journée. Et puis je vous assure que so bo kebite bo kanga date ya lelo toza le 10 novembre 2025
si la bisalo akoya kobeta stade de martyr. Tonton Irano lobi si la bisalo akoya kobeta stade de martyr parce que makambo yango ndenge mokende tokende ka bongo. Tokende ka bongo parce que bato lokola babane komona babakuk bato maseki. Vous allez comprendre maintenant que musique est un moulin de théâtre, théâtre est un moulin de musique. Quand on dit l'art, l'art n'a pas de limite. Il faut bien le souligner. Quand on dit l'art, il faut souligner que l'art n'a pas de limite. Artiste et peintre, artiste et décorateur, artiste et musicien, comédien, tout comme ça, ce sont des artistes. Alors, ça l'appelle Vénima, a rempli le stade de Martin, n'est pas musicien, ça bolongo na ba illusion ba confusion na bino koloba kete et ndenge we rajibe faire fali basala na martyr to na Adidas Arena sila okosala ngote jamais bazandenge moko bango nyonso et Dieu voulant Adidas Arena on a to kobeta ngo Arena to kobeta ngo basali tout au boyebi na France, Paris, Belgique, Allemagne au ezana niveau Europe sila bisalu a ko remplir ngo na spectacle. Par rapport à la stratégie, en tout cas, beaucoup excusez, nous n'allons pas vraiment dénoncer ou soit parler beaucoup plus de stratégie. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que je ne suis pas mieux placé à Koloba? On ne m'a pas autorisé à Rokota na Muzino. Spectacle les alliés, tu es bien mais où les alliés comme stratégie? Les alliés Masolo, il y a bureau. Il faut voir beaucoup plus notre manager Yann, que je salue aussi, et tous les producteurs. Et aux amis placés pour produire événements. Et puis même si il y a une maniabilité, il y a et si peut-être cette occasion, on peut le dire aussi, on peut vous l'annoncer. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Nathan, dans l'émission Oyo, Masolo et SB, restez toujours branchés sur Clé Média Télévision, la chaîne qui ne ment pas, la chaîne qui vous assure, Namambo Etali SB, on est là, on continue toujours lit et merci à vous, restez toujours branchés, s'abonner, liker, partager, aimer et que vous allez bien contribuer aussi, dans vos conseils, dans vos remarques, nous les avons besoin, et tout ça nous avons vraiment besoin. Merci. Tout le monde à la prochainement. Bye bye. Papa na ngai akitaka salaka pa mimonisaka Boma komine lobi modis palom qui se confie à l'homme Naina telela moto mokili deo Naina telela kanzambeo Soki na teleli papa lobi pakoki kukufa Soki na teleli mama lobi makasi ekosila Soki na teleli baninga suka suka bako desevoir ngai ngayo ngai ngayo nakati na libulu nazolelo ngai ngayo natelela kabande ko basundoli ngai ngayo moto na pasi nazolelo ngai ngayo malamu ya Yesu bolingo na ye na motema yango nde likana ngai bilaka na ye na bomoi na ngai epolaka te o moto amokila koki kolaka ngai lobi mpe awangani kumama yawe kumama na yo Flat Hotel, il sait que c'est la qualité. Flat Hotel, il sait que
que c'est la différence. Flat Hotel, il sait que c'est la supériorité.